Seigneur, afin de t'aller. Osani ya mingi ponanga, yamba yamba kolo, yamba lokumu. Esika yolokotanga maninga nanga namoni eloko ngai napesa yo te papa, namoni eloko ngai napesa yo te papa na ngai, bobele bomoi na ngai napesi na yo. Haleluya papa, kembo na yawe mingi tabuja le busambi bwemba buli unjila unyaya chincha kuja kumbelu chicha kuna mubulani kasabanga bana bambo bakumbelu nizala mukaje mama kunyema. Vous qui me suivez partout dans le monde, en Afrique, en États-Unis, partout, surtout dans RD Congo, Mbotenabino, nous sommes à Kinshasa. Je suis Doriane, autrement dit la fille intelligente derrière la caméra. Je vois Diego. Merci à la patronne, Maman Rossi Moufatoni. Merci à Bino Banto parce que vous avez la coach pour soutenir cette émission. Cette émission est nommée le talent de chez nous. Les talents de chez nous, ils ont un talisa, talent surtout il y a RD Congo, malgré nombreuses richesses en dehors, il y a un talent. Donc je ne suis pas seule sur ces plateaux, accompagnée de deux invités avec un de Tokosola. Mais tu auras toujours à travers cette émission, tu auras mingité, mais tu auras talent. Je dis directement bonjour et bienvenue. Bonjour. D'abord. Je reprends le nom de frère Caleb, Nazali, chrétien musicien. Merci beaucoup à Toza Bisomorote Tolobi, équipe est vraiment complet. L'honneur à la femme, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Beaucoup de gens te suivent à Nimbaye, Kombo Nayo et puis au Salarani. Comme on a sœur d'Orcas Meta, Naïmak. Sœur d'Orcas Meta, Zali chanteur, vous pouvez passer le micro dans et bonjour frère, bienvenue dans notre mission. Bonjour et merci. Qui est frère Kombo et bon, comme on a frère Samson Kabouya, na salaka vraiment musique de la salara mingi. Merci beaucoup, merci fidèles internautes, merci Maman Rossi, merci Nabino parce que vous allez rawana et Bélez Kocho branché pour na kolanda biso tolobi à travers cette émission toujours la sakara ba talent tolo barana biso mingi tema toujours la sakara ba talent bande kobino boza musika bino bo soutenaka ba jeune bango yeyo ba jeune batiki kuluna batiki loyenge mais bazo pesa temps na bango et pas nzambe et beaucoup comprendre na ba loyembo ekoleka. Frère d'abord kombo na bosani Caleb. Frère Caleb au banda musique quand bon, ça faisait très longtemps. Hein. Je ne me rappelle plus la date. Ça fait déjà longtemps. Dans ta famille, vous avez la carrière solo. Bon, je me rappelle ma grand-mère, je crois, à Noroemba. À part ça, j'ai quelques frères qui ne sont pas ici. Ils chantent. Et Nazana travaille dans un groupe. Je ne fais pas les carrières solo en fait. Depuis au Banda, est-ce que déjà au composant Nzembo ya Yomoko, tu interprètes un Nzembo à Bato? Bon, pas encore.
mais j'interprète les chansons des autres personnes. Merci beaucoup, frère Calab. Je dis l'honneur à la femme, tout passer au micro. La sœur Dorcas Meta. La sœur Dorcas Meta. Tout à l'heure, on a eu tellement. Maintenant, sœur Dorcas, on a fait Bon, pour Nanga, Koyemba na bandango depuis le monde. Donc, depuis que j'étais petite, j'ai chanté. J'ai chanté tout ça parce que ça, dans Oyonzambe, à Takati Nanga. Donc, de ma naissance, on a collé Kakande. Moi, on a coquille ici 2 ans directement. On a ceux qui disent que bêta. Là, c'est selon pour maman dans la bande de c'est ceux qui disent bêta. Je chantais, j'ai dansé. Donc, je me sentais tellement bien tant dans le quand c'est mon Est-ce que le sœur Dorcas a dévié tellement de vie parce que mon sous va aller quand même la zambe tant ou en plein rayé à Mati à comme quand même tout la chanson typique entre Mati quand même à Moki. Ben, l'intimité. L'intimité, pourquoi? Parce que nga Nzambe a bien depuis le monde. Parce que Nandenge to voter mutu na mutu azana ndenge mission Nzambe pesa pe ndenge mission Nzambe tindela ye na mokili pe musala ni Nzambe tindela ye na mokili kwa sana. Donc par rapport na yo ndenge mona ka mission Nzambe tindela yo Nzambe yeba. Oui, mission Nzambe tindela na mokili vraiment c'est chanter parce qu'ils adorent vraiment. Ils adorent Nzambe tsakati nanga. Est-ce que déjà la sœur a composé une chanson, la sœur a travaillé avec un groupe ou évoluer en ndenge? Bah on a composé déjà ba chanson nanga pe misusu ezali on a na côté liste doté na komaka et puis na travaillé na groupe Mokoma d'autre part na sala pe carrière solo. Parce que besoin il y a producteur on a soutien na carrière solo dans la moto c'était na gayo tout te débrouille ça. Non, je me débrouille vraiment. Pour ça niza ya kenon ceux qui pensa Nzamba tout imité ma bato asimbi mutema mutu au travers de Nazolo Bapé et qui a CPLI à soutenir nga donc le coup maison qui pense parce qu'il y a des besoin vraiment. Moi les loba na bateau bazo landayo parce que beaucoup de gens bazo landayo ba producteur pe bazali bato ambongo pe o bambo na bango eloko ça les a moi les loba na bango pour na kosenga moi soutien. Ben je m'adresse et pas à bateau bazan na bambongo na bango donc c'est les cas ebelé à lukakelo ko sala. Je chante pour l'Éternel. Non tellement qu'il n'a komaka naza posa yake soki ke nakoloba nanga Nzamba simbi mutema mutumako a soutenir nga aya na ba moyen na vraiment pour na ko soutenir nga lokumo ezongi panza. Parce que déjà la sœur ma ndenge au composer côté ka nzembo to banzembo na yo composer ka o garder ngo ça a déjà combien de chansons ou eza yo moko au combat déjà ce qui caractère producteur ayel lelo ma solo pe ebetani. Non, ma chanson est en rebelle. La chanson est en rebelle, mais tout à l'heure, il y a un lobby qui est non, peut-être que donc, je peux dire que c'est ma première chanson où il y a que non, Ngamoko, na koti pestizo na salinzem na Ngamoko. Souvent, on a un bac à la banzembo à bateau, cause à la bengisio, que non, il y a comme Tazan and Zembo, Moko créé vocal na yo. Au sali pour yemi nzembo mais pour la chanson c'est ma toute première chanson OK non na koti na sali nga moko mais banzembo ezana pour na côté ka non na teka chanson ta mon côté ba chanson na. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, tous na bandeko, ba chanteur ou bazana ba talent na bango et bazana vraiment pe na besoin d'aide ndenge titre ya émission na dit ce jotala. Comment à travers cette émission to senga la bino ba o botala ka biso bo découvrir la patron na maman aussi mon poissonnier ba talent ngoyo bisika ya kopesa pe ya kopesa pour que makambo bien salama. Ndeko source d'inspiration na yo na vie chrétienne puis ba musicien source d'inspiration na ye dans l'environnement source d'inspiration na ye le source d'inspiration na non pour moi je peux dire que source d'inspiration dans ngezaka Nzambe na ndeni parce que ça m'arrive deux fois au fan di boye ozo kaka na ba eloko moko ezo souffler na mutema. Parce qu'il y a d'autres chansons qui arrivent selon ma oiseau traversé donc azomona la vie nae à travers ma kamozomona donc les autres ça là le comment boye okoma chanson moko par rapport ya makambo yo oui
C'est ça. C'est pour cela que non, source et inspiration dans les Nzambe. Merci beaucoup l'affaire Dorcas. Merci beaucoup à Diego derrière la caméra. Merci beaucoup Nabino Basso Kalibaku ya kolanda biso tozana bandeko o bazana besoin vraiment ya ba soutien Nabino ba talent bozo mona boko yo kapé boko comprendre. Na passé micro na frère Samson. Frère Samson mbote lisusu. Mbote maman. On a fait comment la biso ya continue par depuis déjà combien de temps? Bon, je pourrais dire la bandit vraiment pour papa Langazaki pasteur, papa Langaza pasteur. Donc tant on a commis l'âge au moins à Kenare Kodim. À partir de Kodim ni la bandio ye, mande ba bandio dressinga. On va bandio dressinga, y a comme un moment encore. Mon habitude de tout est bien Kodim mais à moi bana moi Mickey ba yemba mais tant la monnaie qui na colis. On a quitté Kodim, na lukana sala moi et l'homme na yemba penga mon commerce c'était pas facilité. C'est facilité. Ti nzamba yo sala nde balobara le malheur des autres font souvent le bonheur ya ba misusu église to bono sambela ba ekabona. Papa na biso akinga mususu église mususu etika lipe koto. Après na mona papa na landara papa ti na handi na banaki batteur drummer na bandi drummer donc na bandi na drum na beti drum donc non sentir caractère tant bato ba yemba non sentir moi idée mon réseau la nga caractère et si ko ayembi nga soki nazaki wana kwa ko yemba pe boy il y avait des gens pour on obsanga Samson il faut tika drum faut simba micro yemba et puis na yo meka ko yemba boy un jour na mona pe simbi ni na abandonné ki batterie na continuer à yemba donc na bandi ko yemba bana bo mona bana bo mona ba difficulté ça tellement épelé que au quoi imaginer ba difficulté ça épelé makasi et puis na repesa exemple dans un groupe où yanga moko comme il y a groupe à part le groupe Moussousso de travail à Liban mais ça un groupe nangai moko ya frère Samson groupe Gade Musique à part ça bon Gade Musique et ça groupe moko na kutaki yango hein na kuti Gade Musique is bandek de ko exister parce que ba fonda ki Gade Musique ba kendaki Gade Musique etikali ya Kombo mais groupe est assoulté. Lorsque je suis dans un akisco d'oublier il y a drummer. Lorsque na bandisco koyemba na bi bon au lieu de musique et koufa lorsque je comme le roi na bandi d'oyemba na salara de sorte na telle misaka de musique na kiei kota batu ba fondant qui garder musique ndi na solo na bango ba bénir ma ba bizwa kombo kende liboso de na telle musique groupe la difficulté est belé groupe Gade Musique ezali malgré la difficulté la composition ezali difficulté Gade Musique donc toujours comme ya église mobimba donc comme église est centre d'évangélisation ainsi dit l'Éternel donc so vie Jewana groupe Jewana Laxi groupe Awana Laxi ainsi Dewana Laxi dit et Laxi Éternel. Comprenez, il y a un sali Gade Musique. Maintenant, frère, vous composez déjà, vous êtes compositeur, parce que vous malgré que vous êtes ma chambre, vous avez la musique chrétienne, même mine que vous commencez à banzembo. Est-ce que vous commencez à banzembo? Est-ce que la Gade Musique déjà, vous avez l'album? Vous avez combien de chansons? Vous travaillez? Bon, ça qu'on s'est inventé, Dieu m'inspire beaucoup. Et puis partout. Et puis à inspirer la biloko nyonso. Peut-être attendre tout vendre boy, ne tout solo la boy. Ça m'a pas inspiré l'homme. Et puis na kenda na commis quelque chose. Souvent banze me belé la ngabongo. Na ndoto. Na kotambolo moni moi fait moko le kani et inspire quelque chose.
aux moi cœur na mutu tant que par rapport à cœur aux yuana au commis maloba donc banze moza belé malgré tout ba moyen déjà combien de chansons yo moko komposa vraiment Eros a déjà ba eza belé non 1000 dons na roloba banzembo na composé ngamoko ou déjà solobi betelanga nzembo non vous avez déjà enregistré quelques chansons oui on enregistra déjà quelques chansons on enregistra 5 chansons mais sous souper tous en cours à le moyen pour enregistrer 5 chansons on enregistra naza na 4 pays à le aussi sans pour moyen de faire du défaut. Voilà, à travers cette émission, on a l'objet pour découvrir Biso, pour comprendre. Mais avant de vraiment la vie via parce que c'est les talents de chez nous, pour découvrir Bino, moi les Duba, na bateau bateau na nayo, bateau pe bateau na bambongo, bateau bateau disponible pour aider. Oui, aussi moi aide à travers cette émission, maman aussi mon passionné, papa Joyce oui, hein, continue ce qu'ils ont quelque chose na bateau ba pour na nayo. Parce que les gens sont là, au bazar disponible pour nous soutenir, mais pour les caca qui à travers cette émission, ils sont là pour nous soutenir, donc moi, les gars, avant de couper bon, merci. Dans le baboy, nakosenga vraiment. Batu bazana bandaku bazana posa que l'inspiration on nous a appelé ça biso et comme la bango pambate à travers Bino. Ba maman, ba papa, aux ans ba moyen, boya moyen na binoana et suna musala nzambe. Lorsque nous avons zo pesa nzembu, eza pour tout édifier nango peuple. Ezali nango vandi. Mais moyen ezate. Et on a zo benga bino, zo senga bino, boya musala ezali, nzamba pesi biso maele ya pesa biso inspiration, na yebi ki akosimba pe mitema na bino. Vraiment, frère Samson est disponible. Boya, Tosunga Musala Nzambe. Merci beaucoup, frère Samson. Toujours les Katiko na Loyembo avant de désannoncer. Bandeko Baza, Bakoembe la biso d'abord Nzembo moko barosala ensemble et puis tellement mutuna mutaye na ndenge na ye donc moko na moko pe akoyemba pour que te clôturer émission na biso. Donc je donne le micro na ndeko na ngai.
afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Merci beaucoup Nabandeko. Netolobi ba talent il a li awa. Boyoki, je crois bino boza ebele, boza toujours wana, bozo comprendre et vous sentir que ngamo kuna koti déjà na mozindo ya présence ya Nzambe. Grand frère Esther, merci na bino pour na loyembo kitoko, pour na mingongo kitoko. Avant to kende na moko parce que tozo koma na suka. Frère, il y a une question moi tingana tuna. La bibino ba chantre mingi bo s'il ça la prière te. Hein, sauf na bazo te ya so tant na bino oyemba boyembi na bino boyembi tant comme na mate ya banzo bima ezalani. Bon, je voulais répondre à ses frères et personne n'a pas chanté non sauté. Il y a des chrétiens musiciens, des musiciens chrétiens. Donc, les autres dépendent de la façon de la macamunao. Je peux donner un exemple, moi. Je ne suis pas un musicien chrétien, mais je suis un chrétien musicien. Donc, je suis là. Chaque partie à culte, je participe. S'il s'agit de prier, je prie. Parce qu'avant d'être musicien, je suis d'abord chrétien. J'ai accepté Jésus qui soit mon Seigneur et Sauveur. Donc, je suis censé de respecter, de suivre les principes de mon maître. Donc, dans les principes de mon maître, avec Jésus, tu respecter les principes à prière. Alors, ce n'est pas donné à tous les musiciens de la prière. Ça dépend de la considération de Moussa Zossal. Donc, il y a d'autres musiciens chrétiens, peut-être que pour lui, avec ça, les amis. Je ne peux pas douter de musiciens chrétiens par rapport à la façon dont nous avons aussi la macambo. Ils ont réfléchi les sous vraiment bon Nzambe, Nzambe pour se battre les musiciens chrétiens. Même majeur la clip pour comment ça là. Et comme il a mélangé, toujours qu'on découvre qui est vraiment le vrai chrétien. En fait, le vrai chrétien, il dépend d'abord de mon nom. Donc, un vrai musicien chrétien par rapport à l'intimité de Nzambe. Parce que dans le monde actuel, on n'a rien inventé. Nous sommes tout autour d'un corps. Alors, nous, les musiciens chrétiens, nous, les profanes, plutôt bangba profane, nous avons inventé et loko azate. Ça dépend de ce qu'on a intimité, na onde, pour qualifier que non, ou aza chrétien musicien ou aza musicien chrétien. Merci beaucoup, frère Caleb. Toujours qui a bino micro. Moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent découvrir nous personnellement. Il y a vraiment yo talent parce que la mission c'est les talents de chez nous. Donc on va découvrir le frère Caleb. Donc directement je laisse la micro na frère. Ce que si au passé micro toyo cabino pour que tu comme déjà la souka. Napesho nini Nzambe nanga osali ya mingi ponanga napesho nini na Jehova osali ya mingi ponanga Yamba, yamba, yamba kolo, yamba lo kumu. Yamba, yamba, yamba kolo, yamba lo kumu. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render
to Jehovah, for he has done so very much for me. Narekele mo, narekele mo. Mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, oningalanga ya motema, akotisanga na famille ya bozambe. Nabetelo lisolo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon ingananga, yatango nyoto Jésus. Jésus mon meilleur ami, c'est lui mon meilleur ami. Papa ngala yo tuzana masolo ebele. Oh, bato mokili bakoki ko comprendre te esika yo lokotanga moninga nanga. Amokili nazana bacamarade ebele, asi soki nazangi nazali susu neloko te, babendani bakei mosika. Parce que l'intérêt ne tient que de matériel. Avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo inoubliable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami. Je suis comme Lazare, Yesu na belo yekotalanga te. Matono somo ki bakomi kotonganga. J'ai entendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh yango na lobi, c'est quoi ça na yanga. Alléluia. Bokotuna ndenge nini esali ete na
nakoma kosalela Yesu Masia solo motu netunami Nzambe yenda kelakanga Boko tuna ndenge nini esali ete nakoma kosalela Yesu Masia solo motu netunami Nzambe yenda kelakanga Jésus Nzela Yesu yema kwa ponaka pe ya lobela bato lolenge nini Ngai na yoka kilolaka tango Masia pesi ndingisa na tosise kotosa Ngai na tiki nyoso pona ye Yawe atalisinga nzela halobi na kende Jésus Nazalaki na ngai pembe la bimasi azongiseli ngai sala na ngai nyonso lingi nzela na yonga na yebaki te na mitiki mbeka ezwa talo likabo epano Yesu Jésus Nzambe alingaki mokili atindaki mwana na ye oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azwa bomoi na seko namoni eloko ngai napesa yo te papa namoni eloko ngai napesa yo te papa na ngai bobele bomoi na ngai napesi na yo Alléluia papa Kembo na Yawe Ningi tabuja le busambi wemba buli unjila unyaya Chicha kuja kumbelu chicha kuna mubulani kasabanga Bana bambo bakumbelu nizala mukaje mama kunyema Mwanu oso mumba kususuka yo 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 yo. Merci beaucoup, hein, lobby des talents de chez nous, qui on a dire, lobby mingongo ne lobby, rien à dire, pour comprendre que talent de elali awa, talent de ango, vraiment to comme nabiso nasuka, merci vraiment nabino pour na mingongo kitoko, pour na musala kitoko, un mot, moi dédicace na bae o bazo landa. Je salue premièrement mon pasteur, le prophète David Bisseromoko, ainsi que le pasteur David Bokale, plutôt Eric Bokale, et je salue toute ma famille, la famille Mvumbi, la famille Luki, ma famille, ainsi que mon groupe Œuvre de l'Éternel, Philadelphia, ainsi que Chama. Merci et beaucoup. Tout le monde, les membres du générique aussi. Okay. Premièrement, c'est salut toi, Yom Toza Liboso Nanga, et puis j'en profite pour la coopérer, ça me botte na ba on se balandi biso pe ba yoki biso. Sans oublier ma maman chérie, ma maman que j'aime beaucoup, j'aime tellement ma maman. Après si Yom Bote, aussi sans oublier mon ami de tous les temps, Dieu merci Mbouyi. Et aussi je salue notre coordonnateur, je l'aime aussi beaucoup, coordonnateur DH Tika, et aussi baninga nanga nyonso bao nyonso baninganga pe bao nyonso nalingaka na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Premièrement, je pesa non nzambe merci pour yende asalaki que lelo tokutana nazwa opportunité oyo nazo pesa bato ebele mbote en commençant par ma mère parce que naebi au hasard pour nangai maman Monique ngalolesi koza na pesi mbote na pesi bana nzambe nyonso mbote ba bolingaka nga na ba bolingaka nga te bino nyonso tunga na pesi bino mbote na kombo na Yesu na pesi
bandeko nanga nyonso to ya gade musique mbote na pesi Nathan Ngimbi mbote na pesi Christian Bass mbote na pesi bandeko nanga nyonso to ya générique na pesi bino mbote. Donc nzambe ya pambola biso, je sais que makambo minene au Salema. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que Makamba Minene ko salema bino o bolandara biso na Ronsi News Télévision bomoni batalan yango yo esika ya ko tia mbongo ya ko tia masolo mosolo pona ko tombola batalan ya RDC pona ko tombola bandeko, pourquoi pas enregistrer na ba maison de disques ya minene, pourquoi pas kende musique. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Diego derrière la caméra, merci à maman Ronsi la patrona. Merci à Papa Joss Mboé, merci à Papa Bienvenu Liara, Mbongoyaki, Code vraiment, merci à Rit Nazwaki, et merci à Bino Bosalaka Ebele, notre numéro est affiché au bas de vos écrans, Bino Bozana Poto, Boza partout, Bozana besoin et à participer à l'émission Oyo, film, vidéo, Nayo, et à talent, Ozanango, donc ça l'émission même en ligne. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission, merci Nabande Konanga Oba Reponda qui n'a que résultat malamu et bima et nabi que ça la première fois te ba koleka pour na rotal sara batana na bango. Quant à moi je vous dis déjà au revoir et à la prochaine, bye.